Bandeko mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simon Pocho Lobito mobala pembeti na Dubai mobala leki libongo nelengi ebela te tokolia bongo ndumba zu permis papa lupanga beli liboma keba nyoka akoswa biso ndakala melingando nya wakangi balo mibalo bakabaka te suka batikalaka bango moko keba nyoka akoswa biso nga wana libanga gologota keba la bata umba na bama umba la lulala bolelo sona ndonge bandeko na pesi bino mbote bisika nyonso bozali grâce à Jésus ezana bino amen bana mama na ekosona makambo na ekosona bino mwa likambo ka bokie wa ko prendre wa ko yinanga je m'en fous bana mama monde to ko yina poto mutu nyonso ayekoluka vi na ye mobali mwasi ezala mwana ito ezala mama to mama kuta 50 ans 60 ans ya pa luka vi akitisi mbula kaka po azwa kaka vi yaya kokata muninga vite papa bola muka mama la muka buto solo na bino omoni poto nde toza mutu na mutazana intérêt na ye so moni mutazana intérêt te an intérêt no te aosala pe loko alingi kaka soka zwi atikio zala mayele bala mama zala mayele excuse poto etikali amour intérêt bolingwa solo ezali sute bomoni baba solo nde ekomoleka bana mama papa toma soko moni loko ezo simba te batika na bango soko moni mosa zo compliqué upe batika na bango mobile pe soko zo compliqué yo batika na bango parce que mingi biso ka mibali mtoko ya na makambo ebele sute za ka klebo wa mukanda mwasi alinga ko yoka mingi alinga ko sala ba concurrence mwasi na vanda libala te oya ko bimana camarade mobali moko bo amekyo ka Dubai po ya musupo na nini pona tabadi di euro na 4 formule parce que oza zobeto za na yo kunde bembo mimaka nyonso nza kuponda yoana mwasi ya malamu ayebanaka soko monika ka ke ote boso banda oane loko nzoto te to boso banda okomina to moko to mibale ezo simati tatatika eza yute parce que moni basa poto lelo nde to kuba komi pe basa poto ba komi na makamoko bo na kuzuba na tie ye patie ya libale ya bongo te mwasi fuko kita lelo soki pe mama bale zo simba ti bozo tikala ka bino moko bo eza pe koza base bele moti msoso tala mo aza ko loba na mobalo ndike ya tseli banga te tala seconde tala ko nuna mwasi na ya mobali ya différent eza différent makasi parce que soki pe omoni kaka mwasi ote abote na mobali batiki abote na mobali boatiki tala itada mobali ya mwasi wana mibali nyonso wana baza na faute te seki mibali wana nyonso zaki na mwa baki na faute na yebi te mwasi na koza pe na keso mibali wana nyonso basaki nyonso basalaki mabe na yebi te yeka na nzambe yango na tozoloba ndenge tozokende boye ya ndako nyonso bakotaka te ndako nyonso pe te okokozala yaya ndako esali plus de 30 ans yo ndimi mutu ayaka te yimoko ifo mutu pe ifesala yo ti mutu asali na ndako na 30 ans to 20 ans alingo ba mobala kotaka na ndako na te mwasa kotaka te ya ndako nyonso bakotaka te oya kotika na makambo mosusu ya kokanga mayo ndenge tokomi ba ya mabe ekoti koto nyonso ndako nyonso bana mama bakotaka te tout ce qui brille ce n'est pas de l'or argent peut brillaka faites attention ndako nyonso bakotaka te ote mobali oyo akabaka poza libanda kota na ndako kasa azobende lokola ni azobende lokola soso azopuse longuba kaka pata okota na ndako nga abando meko Dubai bala moko mais libanda ndene na bando ko ba changer te oyeba ki ende bien te onula ki kaka na musika na sentiment ite mosu ndenge ni mais mosu tonto banda ki na ye azala ki bien ndenge ni mona mosanga te oyeba ki ete abomba ki bizaleli na ye na bomba bizali yaya mala mwasi to mobali soko ngo tozwa
kotala na ba critère côté ya mbongo te tala critère côté ya nani ya éducation po lelo so nazate ya msa ko sela bana devoir so nazate lelo ko nga na tanga na ngate na ya msa ko sunga bana msu na boy ya msa nazate po na éducation ya ndako ezanga pape zaka na souci mingi bana mama so bo yinanga chimafu ndako ezaka na tata te eza ndenge moko te le ba tata on peut ba kono bango ba tata o ba koma ko kima bana tata malamu akuzana bana ye na lobi bongo na ndenga mabete na biba tata mingi ya malamba sa pe mingi te ya malamba sa su mingi te ya to zaka na problème na mobali na mwasi mende yo ko yinanga o yina biso nyo ba mibali msu baza bongo asisa posa mwasi te kande ona kangela bino nyonso amona ke soka pesi mbongo wana ya msusu te akoma kubanga kukaba kupesa bino mbongo amona ga te mbongo na msubo pesa mama na bino akasa bino parce que miba so muni mobala zana mobala ndingo wana soko landi okubamba kale so pamba tika ya miba boswana na ye me ya swa akangisa famille mwasi mo nemite mobala mabe ayaki ameko na vie ezaki dibala na ote yo oyaki kapona ola kisanzela akena ye ya bongo ko saka nona basu na mboko soko be osana souci o pese moi pouvoir te ekenda ka bongo bana mama eloko sikizate nazo bisa mina solo eloko sika nde na momoto okende yo moko so ngo okoma zoba yo moko so po ngo za mayele c'est à vous de voir parce que mabe ko mibele batu ba ko kufa to komi ko komona mutu bona nzela ko mo tembola na nzete bana mukoloni osuika na motimo zotala kana suka mususu mona kokaki kisoki te akufi na mbeto mususu kokaki kisoki te akoyi likolo mususu kokaki kisoki te akufi na nini na kati ya train tel obi bali ngwa moko ba mort sibiti ka ya ndenge to koma kotambola boye songo moni mutu ya mususu alekio ko zoye mabete aza musika ya msaza suna ngola ya msunde bango batangola balba ko biso yotika ba 15 lupangwa ya msazuka ya soki boleka na nzelo moni mutu kaka betso kara komi tungisa te ya msusu aza wana te oya yina ndie kono pamba ya msaza wana te wenda ki ambote aza wana te parce que batu bakuma dépasser na mboko yo o souci ke na masanga bakosi biso bakuma ka na basi bakuma ko mela masanga ko leka mibali ba déception uzutela mona boso ko mela masanga bote tembe na mibali ko ndenge loba de pliki pomba tembe na asa ko melo uzutela abila na verte mona mababa ta kopo bana mameza mawa okutuna ndenge ni akuma komela mingi bopona nini mutu na mutu ayibi kozi nazo mela moyepe na tuna mutu ezate yo mela nete il faut comprendre kaka mutu mususu soka meli te na makambo azo ebele il faut la kana kuit ya ba kaize ebele ndeko na yo soko zui ngolo vandi na libala bien isuba zui ngolo wana te vanda soko zui ngolo zui mubala bien ndeko mwasi leki na ngai ndeko na mwasi vanda boyokana yaya libanda molunge zawa osakina ndako bima libanda o ba isuko ba sebeleti okoma no kwa lipapa mutu nyonso ya kotu akeni okomi no kwa lipapa na Paris okomi mutu nyonso lipapa ngo bien te ana mekai kana ti mwe esili sudu so siba okomi neti lipapa mutu nyonso ya kokota alacha kenayi okomi lipapa leitati ay lipapa ay esi so komi no kwa lipapa mama okomi omona ka mutu pese ka debie okenayi bakomu peso ba catégorie wana na so sibina solbana mama malamu zate na be ekoti na mboko poto yaya tala pe camarade ozalakane camarade nyonso tuti ba beterki ba maso soko moni camarade yaka ka so asombelo ka yuko lakisa yo keba na ye mwana mama na sombelo autele ba primo ka likolo keba aussi miso touche
parce que yo siko po moteme beba yam so zangina libala no bien okumo landa ipona ni atota yam so bakabele 20 euros yo mo boseli ba kongola ko tsaba 0 mibale community dem yo kuna moteme beti nza azane pe de lokote yam so mobala ngokutu mukinza mpui yo kutu sana ubie ozo amfie ndenge ya zuya oyiko boma libala bokomi parce que mususu bazako azana molimo azana molimo mususu ko soka tamona batu wana nyoso fo babeba ya bo ba filming baza nde tozala ba filming pe baza ndoke bele mibala ndoki pe baza soki ka ko kanga mina elokola nzo inka ayiko so akei vino pe baby kema nyoka au so abiso la lulala odeti nzongo yanda ekinda kabongo nazo ko sabino te bana mama muninga malamu aza Jésus de Nazareth soko sate na ndako lingate ba camarade ba ya kotala nini kotalo na ndako soki mobali naza kolinga te soko zali place ko bimisaka mobali na onda ba réseaux sociaux te ba bomba ke loko malamu ozo publier bo yo ibe bato bazo tse miso muta kina musika te kaka camarade to ndeko ata cousine moko bo aboti na ye oti na componente na ina ba cousine parce que cousine nga botana yo mo to pesa ka fait vert ozanga secret yo soke ozana mobali ozoke ngo lia msoto ko mena il faut bien ba camarade pour ya ba pesa na susu ba numéro te numéro comme ya misu quand on va le code mobimba yango wana yo so c'est là azoki numéro te azoki na misu o android yo so kanisa bo basiba beto bala likolo osutuka bo mama mbanda musika te bonga na tina ko boya ye to yeba ni to yeba nuka na poto surtout camarade bo yeba na kana kimukulu siko soka beto kundenge swaka ba film ba kutala biloko ne bele mba siko mbanda oyebi ete opese ke vraiment opese ke moi confiance yaya bonga beto siko double likolo okufati yango ne kinda bongo ebela te bolia bongo ndumba zui permis papa lupanga beli liboma ekinda bongo la lulala nati lokole ekinda bongo makamuna zo bisa mno bandeko za ya solo apprendre à laisser ndenge tozana poto mutu no sazana intérêt na ye nazana intérêt no so na miko ka mungu amsupe na kobo na libande ozala bien kota na ndako omona makambo nayo ozo ndima te loko ko sama aza mutu nase sabina solo taza mutu yo so mona kaka atelo aza mutu ekinda kabongo bana mama na lobi na bino malamu zate muninga malamu zate ozo tala mutu camarade mususu ako beto musindo moko ondimite soko monika camarade yaka somi biloka zo ko like so mwana mama boya camarade wana awo memo musika awo simbi so touche parce que yaka ko yoka tsa zo ko like so ko baby so motema zo ko like so ko omoni sala tu epo somba yo so mona kandi azo like so nzoka ko la ki sene so la kisane so préparer au morning ngandinga na sala ka bungana saka desala makampu nanga ya msa zone bilama na priya buyang awe ko betelo ko moyo monika eza ya solo yo ko moyina mobali na yo nzoka ndenge bo ndoko evoluer na mobali bozo evoluer kito soko monika ka camarade moko bo ko mo evoluer makamba ko moko ya ko tsabino mobulu seke pousa ene pembeni alinga mfute bino bo saki na bino bien parce que ba misusu bazo mona likamune ya ndaka soko yebisa muni mais ya ye kuna pona yebisa ka wote il faut tunaka ozo mona ndingwa aza ko bebi so mutema ya ye mo pona yebisa wote yo yebisa ka oza zoba to zebet zoba na zobet na zobara mutu malamu